ba warrior ya ba zoba boa ba faible ko banana nuna na Alexis ko banana Alidor ko banana Maniké oui pourquoi bino bo fing ça fallait pour pas en réalité on sait de le dire bino bo fing ça fallait pour pas Alidor ozo finga gote sei aza muta malai aza la loka aza na nzota bien te ana elamba bien te yo yebisanga bando banda ko sala ba émission et lamba ni ya malonga déjà là au leki dans la télévision na landi yolo alobini nike na musique urbaine Fali Poupa na poto aza lokola jeune talent. Alobi Gauthier Sey asali émission na bosolo. Alobi ke Fali Poupa asa amemi carrière na ye na Lukuta. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bino toujours la Congo Winner Télévision donc Tika nzamba bomba bino ba fidèle tout ya Congo Winner Télévision pe na ba fani nyoso balingaka Adida Lumumba loma la taille S donc na psaka bino soki ngana leki na télévision c'est que na une actualité soki actualité za tena le kakate po na boyina lo babilo balo ba po ba kangangai na boyina finga bifinga finga po ba lukisa ngai donc merci na bino na ba fidèle tout ya Congo Winner Télévision tika nzamba bomba abomba bino pardon j'espère que bozo sepelsanga pour chaque jour to komona ka Congo Winner Télévision zo komataka en tout cas na makasi na bino ne bosala ka po biso tozala na lo bango kaka fidélité eza elamba po elamba boko kendaka na eti mokolo kokufa soki to sengi bino pe bambongo ekosila lobi tango na kobenga o lisusu oyebi ke olobero loba nini ke oyebi ko gérer mbongo te yango to lobaka na bino kaka olebo pesaka biso mbongo olebo pesaka biso eloko to kosenga bino bo s'abonner kaka bo partager bo liker yango nde mutekesala ka po biso to vivre donc merci na bino na balandi nyoso ya Congo Winner Télévision yambona banda lisolo j'espère que actualité zebele ngana bino to sala moi ba analyste to comprendre nini ezoleka na affaire Gauthier Fali Poupa parce que bientôt déjà jour mois combien hein jour mois mois 8 parce que le 19 biso tout ose trop kende na justice kuna to ba nanya ko gagner te oleto lo bakebele tozo beta masolong awa toujours na Congo Winner Télévision là je salue balobi Mama Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi ça les kingolo na mwindo moi ça les kingolo na musielo donc je te salue ba gros coucou ba gros bisous na yo place aux allées pourquoi pas balobi Mama Pépé de Paris j'espère que Mama Pépé de Paris n'a pas seulement sur mbote place aux allées malgré déplacer aux allées c'est vraiment na Paris na sûr que okozonga nzamba bombayo hein na sûr que au rétablir déjà pourquoi pas balobi Papa Freddy Melo, hein? Balobi yende pena mutasala rapo Adida Lumumba talaka atala mapenda trop babonné pe ba matapo ya zora pena partager à liker à commenter et ça la capé bien yena Mama Pépé hein na Mama Esther kuna na Paris donc nzamba bomba bino bon continuer toujours koida kabiso kana makambo wana sans oublier balobi Ninelo Kemba grande soeur propre je te salue aussi ba gros coucou na yo merci na yo pelisusu Nandeng ozo continuer toujours koedaka toujours petit frère na yo Adida Lumumba pourquoi pas hein yeso na bosani c'est que na ça lisumba lobby ya Priska Okemba merci grande sœur na oyo sala ki pona Adida Lumumba en tout cas nzambe abomba yo nzamba zala na yo abakisa oyo ezangi azongisa pe na oyebimaki pourquoi pas balobi honorable Yvette, ma maman chérie, je te salue aussi. Bientôt, Adida Lumumba, Azoya, poto sur la paix, Marambanga, Nengezalaka. Pourquoi pas mon amour que j'aime beaucoup, hein? Donc, il y a déjà combo Longwet. Lorraine Kakonde Longwet, et comme il Lorraine, Lumumba. Et soit binoté, Adida Lumumba, Zalara déjà engagé, Ndeneb, Sarabino, dans le monde internet. Toyaka, Ande Poto, Pesa, Salam, Salam, Toyaka, Ate Poto, Lukaka, l'autre est là. Merci, j'espère que vous avez belé. Tout sur le moment, selon Kandenge Zaraka. Affaire Gauthier, n'a fallu. Likambuya disque d'oro na Snap. Na Likambuya Vivendi, y'a un tezo pelia moto. Ba Gaulois, ba warrior, boso penda kit, boso penda li boso na ngana binoto sola. Pour na mona par rapport que ma sola on degezo kende le komo kende mabe. Na ligina loba boy. Likambu ya Gauthier eza bino ba warrior mutu bo commission po komati na niveau haut.
lelo na komi koyoka lisusu ke bolobi nini ke Fally Ipupa te mutu afundaki Gauthier Seye. Bolobi ke ba warrior mutu bafundaki. Sikoyo kuna balobi nini ke Fally nde mutu afundaki. Est-ce que na procès oyo koleka le 19 est-ce que Fally akozala to Fally akozala te? Mais kuna pe Gauthier Seye azo continue kaka koloba ka ba vérité. Alobi ke ako changer ka maloba te. Kaka même malobo aloba ka na émission ya bo solo na politique ya papa Israël Mutombo yango asaleli yango lisusu vidéo kaka même parole o alobaki. Mais en réalité na meke un peu kolanda par rapport à propos ya Gauthier Seye namoni Gauthier Seye azana faute moroté. En tout cas na sepela ta mo commentaire na nde bo fingaka. Et ça là nga mo bien ça là qui pour na motiver sous na musala o. Là ça rassure motiver pardon. Gauthier Seye na émission na ye alobi que Fally Ipupa a sali carrière na ye na mensonge. C'est-à-dire peut-être maçon journée BLP bozo comprendre on te bozo ba analyse to me un peu ko traduire en ngata na lingala asali carrière na ye na lukuta. Bon to me un peu ko développer pourquoi Gauthier Seye a lobby que Fally Ipupa carrière na ye mobimba amemi on na lukuta. Todo ça l'analyse ya bozo babi ki na ba fait. Pour biso toi contre te, toi porter. Biso na Congo winner to finga raté to le ba ande bo solo. Na uté kolanda avant de continuer na landi émission ya nani ya Yolo Concept. En tout cas c'est un homme intelligent. Aux autres la mona mobala ça l'analyse aza pendabwe. Azo pesa na ba explication. Alobi ti Gauthier Seye amata bongo eza ba warrior ya bazo ba mutu baza kosala ke po makambo yo ekoma place ekomi. Gauthier Seye aza journaliste d'investigation. Si Gauthier Seye leka na télévision abanda koloba ba propos na bande koloba, est-ce que Gauthier Seye a vérifié que est-ce que Gauthier Seye aza mur na makambo musique to ye aza beaucoup plus na politique? Parce que Gauthier Seye ba koti ba prison tout le makambo politique. Est-ce que Gauthier Seye a koti lisusu makambo musique? Est-ce que Gauthier Seye makambo musique? Wana Yolo Concept. Alobi Gauthier Seye asali émission na bosolo. Alobi ke Fally Ipupa asa amemi carrière na ye na lukuta. Pourquoi boye sangai ezala ba fere, ezala ba wera, ezala ba jibempiana. Nanya kosa te na makambo musique. Tolobi neti Fally Ipupa lobaka album na ya liboso ya droit chemin. Azuela kango disque d'or. Disque d'or wana tobo yango to tondima. Certifié hein? Baye kozwa lisusu disque d'or ya Tokos. Alobi nini? En tout cas, vous avez un disque d'or, on a un mission, on a un disque d'or, on a un certifié. Il y a ton cause. Bon, ce que tu analyse, ce que tu moniques, c'est que disque d'or, il y a droit chemin, et ça là qui a cosa les cas, pour y avoir le bac, beaucoup de monde a peine à Mikolo, beaucoup de monde a peine à la télévision, beaucoup de monde a cosa les cas. C'est que yango ezala qui na droit chemin. C'est que disque d'or ya Tokos 1 wana. Oui, ils a bien certifié. Donc c'est que disque d'or mususu ke ya et que ezala ka disque d'or ali boso o et que ezala certifié l'équipe ba disque d'or. Ba disque d'or nyonso. Place Gauthier Seye a odiembila yango wana. Gauthier Seye tolanda ka ba propos o papa na nani ancien abiso Zakari Bababaswe, oh le loto benga koko par rapport au monde ya journalisme. Alobi ninikia, aloba ki na mundo konae. Bill Clinton a signé un contrat na Vivendi banda janvier. Fally Ipupa a signé un contrat na ye na Vivendi na France. Au moins il place ba le côté zobima. Mais ba ke ko vérifier na Vivendi balobi ki Fally Ipupa a signé un contrat. Bill Clinton a na visa na ya Chine. Bill Clinton a kenara sous France te. A kenami kilikala. Nenge ni Bill Clinton a kenara ko signé contrat na France. En dada Bill Clinton a zalaka na Congo awa. Tout ça, aux hommes on te ki ezalaka mensonge.
Sikoyo eloko ekamsanga nini. Gauthier Seye aza journaliste d'investigation. Tant où yazolo babongo pe azo peser ba mona yazolo ba que je pèse ba mona nga ona obimisa na munoko nanga. Alobi nini? Oyo na lobaki pa Israël Mutombo na ko changer te ezaka kabongo. Allez-y comprendre. Allez-y comprendre. C'est que Gauthier Seye azana ba preuve na ezo la que lukuta ya fali nini ezo sala ki po Gauthier Seye bimisa ba vérité wana. To moni papa na biso Israël Mutombo ye wana azana nini? Azana na ake France na maison kuna ya nini ya Vivendi pour à vérifier. Pour ba bloko onyoso ici là. Siko eloko ezo lekela ngeza nini? Fali Ipupa aza artiste mukiti. Fali Ipupa aza artiste oyo aza toko benga lelo so bazate baza ba icône na mboka oyo. Fali Ipupa azo sala honneur ya mboka na biso. Na landi yolo alobi nini ke na musique urbaine Fali Ipupa na poto aza lokola jeune talent. Pona na comité. Wana peka ka fingi afingi te. Yango nga na yepona meka mpe kozongisa bato yo bazalaka pembeni ya Fali. Bozo luka bosala bozo kumisa Fali na likambo o même Fali ye moko azo sepela na ngote. Mais bino bozo luka kaka bo luka réseau tobo tombo la Fali na likambo il fallait pas Fali tombo ma pobo luka nzela ya poto. Alidor na yeno le pano Alidor. Alidor ton yozo leka na baitando ke ozo finga faire. Est-ce que faire mutazo leka na télévision zo finga? Bozo mona te ke bo kita artiste na bino. Tant bozo leka na télévision bozo kumisa Fali Ipupa na lolenge ya mabe. Tant bino bozo kipaka Gauthier Seye na ba propos na yazo lobaka wana. Bozo mona ngote ke boza ko humilier Fali Ipupa. Et ni ko la ke boza faible. Boza faible pourquoi? Parce que yé moko artiste na bino leader na bino. Alobaka nini? Kakipaka kokolo focus ya la pompon. Pourquoi bino bozo sale la parole ya leader na bino te? Parce que entreprise union se tambulaka na vision ya leader. Ce qui leader à lobby gauche, c'est qu'il faut que ne pas na gauche. Comment que leader na bino azo qui na droite bino bozo qui na gauche. Bozo mona ngote que ça flou. Bozo le na ba télévision, bozo zalata na ba argument mon côté. Entre temps ngai pona nga et tant que bino ba lobeli ya Fali Ipupa kozwa Alidor, kozwa Manike, kozwa nani lisusu. Kenny Piana. Kozwa lisusu Mbuta Likazo. Kozwa lisusu na oya journaliste wa likara trop ana na nini na elengi ya Congo. Ba journaliste Fali boze belé. Mais tant que bozo sala ba analyse na bino, est-ce que bozo réfléchir? Est-ce que bozo réfléchir? Bozo sirpena que Fali Ipupa a kolonga Gauthier. Parce que ba Gauthier on a baza déjà na mayele na ba bango ba discuter même boina ba politicien. Kaka ba politicien oyo ba leader na bino ba bua kaka po ba kenda ko senga mbongo bazwa mbongo. Ba Gauthier Seye bazaka na bango fara boy. Tango yo nani ozo finga Gauthier Seye. Alidor ozo finga Gauthier Seye aza muta malai azala loka azana nzota bien te ana elamba bien te. Yo yebisanga banda ko sala ba émission. Et lamba ni ya malonga déjà là au leki dans la télévision. On se le dit. Kaka polo ano lati wana o sombango na gambela wana ba oteka 3000 à discuter. O kenango epa ya ndeko no moka dimina ka babilamba o kenango ba diminer suis taille. Polo me yo comme sango body. Eza na sens te? Tant bozo finga bino mo bomi tala kana na bakitala tala. Bomi tala kana na kitala tala. Yon na mi tuna na wa question. Eza na kaka YouTube. Yango mute sala bino boma na koloba biloba loba. To eza bo sala hypocrisie devant Fali Ipupa. Je pense pas que na procès au le 19 Fali Ipupa oya. Moi je pense pas. Maniké na nous, c'est na biso to lingako makasi. Mais okomi ko déborder. Okomi ko déborder. Ba bêtise na bino bozo salaka. Bolingo sakana na ba chef de l'état, bolingo sakana na ba maman Denise. Ba kota likambula na bêtise wana pourquoi? Parce que internet awa biso moko ba l'état, biso moko justice, biso moko tata na mama awa. Yoko kende kuna obelela ka maman Denise o fente ko. Yango photo tika ba bloka makasi to zo sala to mela wana. Ezo mona na ke tio zo lo ba no zo lela wana o mona na pena ke wana kuitsa makasi.
mais oleki ozoloba pona Fally Ipupa. Mais bino na boloba ke faire ego la vie na mo mezala diamba. Ce qui fait la diamba c'est que bino bo menaka ba drogue. Ce qu'on voit différence ce qu'on voit ce qu'on ba distance au nyonso wana ba kilomètre wana non. Muta me la diamba, maintenant yo me la drogue. Diamba ko me la ne milinga. Et lobi nango nani a se pelsinga makasi yolo. Yolo concept abi ba warrior ya ba zoba boa ba faible ko banana nuna na Alexis ko banana Alidor ko banana Maniké oui pourquoi bilan bo fing ça Fally Ipupa en réalité on sait de le dire bilan bo fing ça Fally Ipupa parce que boa faible biloko mutu esengela ba finga Fally Ipupa te mais bino bo samu ça Fally Ipupa et li ko l'accès ko ke ndenge bo ba ke faire dans entourage mabe c'est Fally ndem dans entourage mabe vous croyez que ne bo le ka bo finga ba artiste bo finga ba journaliste bo finga ba politicien bozo maïta Fally Ipupa en tout cas bo diminuer Fally Ipupa bozo diminuer Fally Ipupa ba le 10 minutes hier a changé comment ta musique urbaine kuna na France. Aza loko la jeune talent. Pourquoi na yebanité? Pourquoi yebino musique on a bien ti? Mais bino bo le la télévision bo loba même et loko non bo loba non bo moni yangote. Mais bo le ki bo komo loba bien nini maman. Bandi ko nanga nini? Éthique pédéontologie musala ngo bo yebango les sociétés quand même. Bon, c'est la promotion. Dis bon, il fallait pouvoir retirer Kansa Gauthier. Vous pouvez imaginer Gauthier à l'aise. Alors, ce qu'on compte à prison, mais hier, les 19 baromons na ekuna. Bon, ben, c'est que toi, le bosso boba kimi, maya kiwana. Aza na ba dossier, je vous dis, pour Fally Ipupa oyate po. Dans bolo ba ki alaksa ba mensonge akobimisa na ba biloko misusu ezala kite boye ba yango ke ezala biloko misusu ka bato bazala na ba bureau ya Fally Ipupa oyo ba travailler na Fally Ipupa o Fally Ipupa kosa biloko misusu aloba et salamaka te kaka ba membre ya Fally Ipupa ya bureau o ba yebi Fally eloko kosa ba benga Gauthier ba yebisa Gauthier ba vérité on a po o ba tika Fally Ipupa po ba salir Fally Ipupa moye bango ba lobango ezala ti yango ba pesi Gauthier ba matière ce que bino lié que tous ce que lukuta ya ndeko na biso ya mission na biso non dans star na biso munene ya mboko to garder yango bino bozo leka bozo ko finga ka faire est-ce que faire za na makambo wana to bozo luka kaka ba vie na bino na ba YouTube to bozo luka kaka ba tu batala ka bino kaka bozo mona ngote ke ba émission na bino zo tala makali sous te parce que ba insulte les qui makasse bozo tala mali sous te beaucoup mon sala maka bino na bino ba analyse on peut ezo simbate et comme le gola o Fally bo beta masoloni en tata ko ba émission bien senga ke faire nani journaliste a Fally azali wa journaliste a faire azali so telle émission même bango ba sala ki wana na papa na biso mutombo azala ki emogota azalaki pena journaliste ya Fally Ipupa o ezalaki pena warrior ya makila bobane komona ki ezalaki débat aux questions aux réponses aux questions aux réponses tout ça là-bas tout Alidor bo kanzate ke loko bo sala bo tombola Fally Ipupa bo diminuer de Fally Ipupa bo luka bo humilier Fally Ipupa devant ba fan nae to yebanit mondongo to yebani boluka poto obo luka nanze et pas ya Fally Ipupa na nzela mongo ya bien boluka ke bo salela ke loko na moment o kutu fallait kutu boluka ke Fally Ipupa to tsae show bo asala na album na yemoko ayembango yemoko mobimba asala pe featuring te c'est ça o fallait bo sala di capé ko to ki pe makambo wana te ya ba journaliste ba ko diminuer bote ata lobby mensonge ata lobby nini mais Fally Ipupa il continue toujours musala na ye il est en train de travailler à musala na comme il faut et tant que musicien banan ba finga bangote bino awa boleka na ba itano ti lelo bo continuer ka ko finga faire mukuse il est très boye est-ce que bon moni faire à répondre bino. Est-ce que bon moni faire à répondre bino? Faire à répondre bino te. Mais musique qui comme il y a au fond d'abord. Bozo mon ngote que actualité, au lieu actualité au bino bolu que la Fally, il y a bien
Au lieu de l'écoute actualité est bien, bino bolukele actualité est ma b. Net il fallait pour pas imagine toi. Na grandeur il a fallu pour pas icône ya mboka o. Akende ko samba na simple journaliste Gauthier Sey. Bonjour mon monte qui quitte ça y. Ils a faux débat. Ils a faux actualité. Bonjour mon monte qui bolinga bo faire que ba milliers musiciens na bino. En tout cas bino ba journaliste au lieu de lobby na makamu susu. Ce qui a lobby bongo nana finga ferrete. Iyo bino na plateau bobi ke tanga 5 nzembo ya Ferregola o ya dynastie 1. Tant bozo sala biloko na bino wana. Bozo sala ngona lokumu na bino po bo maitsa ba vie na bino ce qu'on la comprendre bien. God nani Alidor, Mboutalikas, Kenny Piana, qui encore Alexis Manikier. Au moins bino na nyonso 5 wana. Bozana po bo sunga fali pour pate. Donc bo commune zuko ko luka ba mbongo na ba vie na bino na ba chaîne na bino kotaka bozo gagner zuko mbongo na nzela ya fali pour pana faire. To comprendre bino siko parce que bo sunga artiste était comment que bino ton bo mi benga ke bolobi ke Gauthier Sey ya zoba ki zengi bino ba intelligent. Mais loko bo ça les ba zoba ezaya ba tamayelete. Je pense pas que Bolinga bo réfléchir le lenge bo réfléchir voilà. Bozulu kabo salir musicien na bino. En tout cas fali pour paza ikona munene. Ba fali pour pa na baza lokola ba descenda ya ba ve na biso, ba papa na biso, ba lombo makadi ba ne po ba tombola bendele ya mboka. Ba bino ba journaliste o ya masemba o bozara bo biko luka vi na bino te, fali pour pas gagner vi na ajni. Fallait pour pas gagner vie na ajinin. Na lobi na binoka inos bien gagner vie na ajinin. Yo nani oyo nani banda ba bengano Alidor banda ba bengano na Afrique du Sud. Banda oya na Congo awa. Toujours ouais la ka moto. O gagner combien? Banda ko lobela fali. Au lieu bo luka vie na bino bo bongsa vie na bino. Bozo luka ka bo gagner ba vie na bino na sima ya batu. Moutango pe bo kipe akipaka bino te ye moko moi je compris que akipaka kokolae ezalaka ne pona bino. Oui, la personne a eu le concept raison. Vous sentez que moi n'embala zoloba et rappel na PC raison. Bino bo benga umeli diamba oui faire amela diamba. Siko kwitsi wana banani baozwa. Eza bino. Pour boza ba journaliste moko na ba fani moko na boza faible. Un simple journaliste a betika eloko moko bino to eningisi bino pesi bino vertige. Ba vérité bon mama ki so ekomi ko bima. Bozo mona teke bo salir musicien. Bo fanda pena bino nyonso bo meka un peu ko réfléchir. Bo kaza makambo bo sala. Soki bo continuer ka ko sala ngo. Telo ba di fali mta tinda bino. Soki fali mta tinda bino. C'est que boza na ba erreur rebelle. Vous en avez rebellé. Tout mec un peu qu'on réfléchir ensemble. Basala amsala bongote. Musala basala rabongote. Donc bino bokolo baka ye kuna zo sala makamnae. Bino bozo loba muto bozo benga na bo finga. Siko tant bino makamboza ya Gauthier, mais bozo finga ka Ferregola. Siko Ferregola so azu bino siko kangsi bino. Bozo mona te que c'est que Ferregola pas comme na faiblesse. Vous savez pourquoi Ferregola a occupé Binoté? Pourquoi Ferregola a répondre à Binoté? Binonde bosa la promotion ya Ferré. Tant que le l'album n'est à Dynastie. Oui, bozo le l'album à Dynastie. Bo ebetité et ça les loroté. Mais tant que le belo bino bo lobela wana. C'est que bosa la ke bisonde ba fani total angoli sous bien. Bo ba ngote za bongo. Mais so bino bo le kana bino na télévision bo finga ka bo kamsanga. Mais télé à la rabongote tant que le bela bosa la promotion ya fali pour pas en réalité faut se baser mingi na makambu ya fali est-ce que fali pour pas passer bino calendrier il faut boyer balance pena vraiment en réalité pena que bosa ba journaliste ya fali pour pas le bela ka handicap il faut bosa na calendrier ya fali tant bosa na calendrier ya fali et répète sa bino intelligence pépé sagesse na moi so qui demero ya loba neka biloba loba. Boza na calendrier ya fali. Si boza na calendrier ya fali, boko sala il a fali promotion ya makas.
parce que boza ba journaliste ya fali bolobela kaka ka fali po bolobela ka batu mususu te po batu mususu bino bolobela ezalaka mafinga bino bofinga kaka batu nyonso bayebi que parmi ba chroniqueurs baza ba impoli o ba finga ka ba musicien ezaka ba chroniqueur ya fali Ipupa vrai ou faux Mbutalika azalaka artiste azalaka comédien mais lelo akoma na analyste ya Fally Ipupa atota yaza mukolo ya Fally Ipupa ko banda lelo ti lobby lelo tala ndinga koma kokumisa Fally Ipupa ba journaliste amisuso bazalaki ba misia pe ba koma ba analyse ba koma ba chroniqueur awa ba ke wapi ba gez mawete baza wapi Robin Mundibu abandai koleka zo kumisa Fally wapi sans esprit you artiste musicien place droit chemin zo beta place tokos e beta place générique e beta ya ba tokos wana place générique ya ba werezo beta place générique ya ba héritier zo beta mais oyo kapena générique pe ya Robin zo beta po o se posa déjà mais ozongi sima pona okumisa no kaka muninga no artiste musicien Fally Ipupa des arts olinga ki odiembela na succès ya Fally Ipupa mais yomoko o midini lisusu n'importe quoi tozoze la jour moins 8 bon mon ateke Gauthier c'est azalès Alidor Alexis na pesa bino conseil tant bozo le kaka na télévision bo fingaka ba musicien bo kanza teke bo fingaka ba musicien mais bo sala bongo promotion so bo kanisi ke bo tombola Fally bo diminuer de Fally bozo bo ma carrière ya Fally ba warrior le belé lelo ba longwe pour la nini bêtise eleki est-ce que tambo le ka bo finga nyani faire diambe asa boyan aboyan ota vanda na e est-ce que vous aurez droit de réponse vous aurez raté est-ce que si réellement que Fally mutakangisa qui sait que Fally a salaire Fally ko kangisa journaliste c'était Fally ko kangisa nan te pour ça na makamba musique te sur ça qui on ça qui on peut-être ba sentiment les topé à vérifier qu'il y a des journalistes d'investigation ce que bino bo condamné pourquoi c'est une investigation na ya landela monique oyangote leki pezala ki débat bazaki 2-3 journalistes le na plateau na monsieur so kazala ki ye mokonde abimisa ki ba propos na boko kangisa emezala ki débat donc tu faut comprendre que Gauthier Sey aleki aomela lo toko na émission na ye ya nani ya papa na biso Israël Mutombo bino nde siko bolangwe na place ya Gauthier ba journaliste ba chroniqueur mo sans esprit tambo finga ba tu est-ce bino mo botala rande bol tambo le ka bosala rabina ba émission botala rande bolataka est-ce que botala rapena bo lobi pena nga na propre nga na posé à un moment donné pe bosala rapet télé-réalité hein bosala rapet télé-réalité ola muki pena na tongo ba moni place obima pena na chez yo na palais batali pena olakisi pende pa na yo na ndako okoti pena mutu ko démarrer oké ba faire na yo mais bino moko bo finga ba yo ndeti yo Alidor o finga faire bokolo ko banda lelo ti lobby petit yo ko koma ko faire bokolo kaka faire na continent donc yo zana eloko nini yo zaka na sima Fally vous croyez pena que Fally on mema bino na poto Fally on tire la ko mema ka bino na poto te pour lo lenge bino bozo finga ba musicien bokasi Fally azoba Fally pas otala bino te donc Fally pour pas soki yem tinda bino comme exemple habite ka yem tinda bino to te par exemple que Fally pour pas tinda bino atindi bino bokei bo fingi vous croyez que Fally ngo azaka azoba alinga boza pembe nae mais je peux beaucoup banana Fally c'est que beaucoup finga Fally mabe pour beaucoup bimisa ba réalité mususu Fally on mema bino poto te beaucoup zala kaka wana ti bino mo pena beaucoup lemba ken piana za banda ken piana kenda poto bo mona tika analyse na mino kufa dans toko la toza la mikolo botika bifinga
tous la procès total nanya koleka si réellement qu'ils a fallu mtaka a funda ki Gauthier bako samba na Gauthier ezali kamba ba mettre avocat a kozala wana pour Gauthier c'est abimisi oya ye pas lobi ye total nanya ko gagner total nanya ko zala humilier mkolango le 19. Mais bino brûlé quand les bossa la promotion bossa la calendrier artiste bolba ki Arobeta You Arena Arobeta Boye bossa la promotion et belé à You Arena la bino mais bino bozo kendaka bobandi ko finga na ba faire bozo bo kaza bo finga faire mais bossa il a fait promotion bo kaza bo finga nani Gauthier Sey mais bozo tombola sous Gauthier Sey au mon place imbécilité à batundenge ezalaka bozo mon place ebima. Tu peux être intelligent, Mozana Boagnati. Tant bon mi benga ki boza ba intelligent, mais bon na sagesse. Pour sagesse la bino wana, na mon place salamate. Musique ya théâtre te. Musique ezara piken. Pam. Et comment on ma finga? Ma finga te. Bolobi ni likia azwa namno la ki suma ko bika azwa disque d'or oza certifié, il y a live. Mais tant que tu as un disque d'or, il y a live. Mais le concert a fallu mon en raté. Bobby Miselabso concert, il y a Zénith, il y a Berso, il y a Beta. Bobby Miselabso concert, il y a Stade des Martyrs. Pour y faire à Betty, le lopan, l'obé bimi. Bobby Miselabso concert, il y a Beta, Penezo, même 20 minutes. Il y a fallu pour pas. Exactement. So bino ndebo luka ke mutuna bino fali pupa bakitise na niveau wana na yela ki penda bino ba chroniqueur a fali c'est pas normal fali pupa aza misé à Congo aza misé à dépendre na bino te bino ndebo dépendre na fali ce qui fallait permettre bino ba ngir ndebo finga ba misé pour lelo so tuni faire gola problème ni nos arana o fali pupa abakazana problème affaire ya falité o tuni fali problème ni nos arana pour na faire gola fali pupa lo bakena problème ya faire été bozo mo te ke ba manipuler bino na ba age na bino ba tatami bimba oyo o ti lelo musana bino za la ya matolo pour musala journalisme ya ngwana matolo. Pour bino pe wana kata ba misé bozo sala tout fali pour pas même bino na poto po bokima mais poto pezo ya te anta bozana no ba gêne ceux qui bo bundani bozu musala na bino bozongi sango boye boyamba ba misé nyonso na ba difon kaka bozwa bo s'organiser poto viser zo mara combien ozana passeport au déplacer Alexia outo beta mo photo na Dubaï eza ebande la vie. Mais pourquoi pas bino alors yo ba bengalo en Afrique du Sud o yebi ba réalité bando uta Afrique du Sud ya osala dani bando banana musana o changera to zala ka bongo bo uti kaka braza na concert anini a butalika zo mela bino mbongo kaka biloba loba bo sala musala lo lenge ndengeleki esengeli soki okenda na ina soko okenda na ifasik sala musala na yo soko okenda na campus sala musala na ndenge batangisela yo. Politique déontologie le bibongo tant que ozala n'habite ce professeur banda tant zabina banda ko le banda que le loso au diplôme na yo banda ka ko le belaka mission moko. Je pense pas il y a au moins que boza limité au actualité au BTN ponde bozana ba chaîne na bino etala maté so bo fingi ferité ba chaîne na bino etala maté so bo fingi nanité Gauthier Seité bozala ba analyse mo mutu no bino tout mutazana dossier pene vrazate Mutana dossier vrai zate bino nyonso bo lo ba pona fali pupa. Muta yebi via fali pupa zate. Po bandi mabino, bo vanda 4 wana bo zo fali pupa bo vanda bo sala émission. Nga vanda ndi mabino. Manike Alexis, Alidon Mudalikas, bo zo fali bo vandi sa ona bo sala analyse bo sala émission moko boy. Bo yamba fali bino, so fallait permettre bino. Il fallait permettre bino boyamba fali bo mona ngote ke bo sale lokote mutango boku misaka boyamba ka été mais bo lobela ka ye mais abenga bino peut-être ebité so pe bo zo ka salaire e bana raté donc bino bo lobela ka fali to bo le ka po bo finga ba mission bo lobela ka juste fali
C'est quoi ça? Musique bino bobo mango. Et ça ba musicien te ba musicien baza balèze. Baza l'aise. Bande internet tu fumwa tous les chroniqueurs ba yaka ba finga kaka. Na mwana ale kara soki na oya moi so na toka pam bana moi fimo raze longi mabe, ana na problème nzoto, ana problème na bilamba, ana problème munoko munene, ali ko lobana biloba loba. Azo finga mutuloko la ferre. O mwana na mwana penda ki abima penda kota ba kuanga kuna na kati penda weza ka kuana ma ezala raté. O ba oteka lipeka soso mais soso mubimba lipeka kuna mpende na kingasani kingo ba ki oteka onso ki wapi. Aole ka ofinga fere. Pona nini mwana mwasi wana ya salite ya munene wana o kota makambo akoma ofinga batu ya ba TikTok oyo. O atuka pam bana ti lelo kuta azana mwasi mise na ti lelo ayeba na raté banda olongwe pa wata. Et ça n'a sens té. Bon nous comme comme sous beau sala. Bon tika ba bêtise la mino beau sala wana. Bon moi te ke bo beb sa misala bat. Ba biso to banda na misala banda télévision ba internet tu yeko beb sa misala. Yesi boyo ka papi mbomba na ba bêtiso. Et si boyo ka ba mama na biso ba mamile na ba bêtiso. To ba serge ka yembe to ba vena biso banani. Ba ze belé. Mais bino bano boye na monde média o boye na ba kindumba na bino na ba salité la bino boye ko bebsa monde média eza bano amike ba loba o so ba demera ba ko sa ka kindumba siko ba kindumba na siko ba luka ba kumisa fali po fali ta bango ka ube ba misia fali ba sakana na bino ba kanteka photo na fali ba mona ka kanteka photo na fali mais bo sunga fali te fali pour pas artiste munene eza ba warrior to sunga fali to tika ba distraction ba bêtise to sala aw bozo mona ngote ke bo créer biso problème bozo luka mission biso muneno akena ko tombola drapeau na biso partout dans le monde mais bino ba journaliste moko to ba chroniqueur moko bo ba bimi ba sombeli tata mosi na banza na poto asombi caméra asombeli na micro zo banda ko sala vie na yo o créer moi chez na YouTube vie na bandi na caméra na micro o bandi ko finga finga et ça na son style quand même et le ko faut ba télé mais nango ba monio leki na télévision ba ndiko finga ba zio pena ba betio film ba kangisio pe ba beto film en plein air ba juste chaîne na yo ba kanya ba bloquer ba effacer ba éliminer c'est pas normal comment que bino bo kena ko finga ba artiste na biso ya minene o ba okende ko défendre drapeau ya mboka eza la ba goloa eza ta ba bino banani ba benga bango su banani ba mukwa tombolo ba le boga eza la bino banane balite ya kanda boko le ka te ke bo le ka bo finga fali aza ikona munene mboko yo mais tant bo le ka bo finga mais bo tel relo nini bo finga la musicien asali nini est-ce que le musicien est le kamo yemo ka le concerné ya makambo wana ezoleka est-ce que musicien mtalo biango to yem ta salon to ba fani na e pour la nini boza intelligence mukie ba réflexion na mleza apeka mukie pour la nini bonini kambako ça les cas ba monuka kake o lobela ka fali na ba artiste ba yo ba kizengi na ba commentaire ouais o lobi kitoko continuer yonde penda chef de état-major ya ba warrior mais entre temps ba on a risque après makambo ya Gauthier na fali boy ba ke bino pi bona ba dossier Alexis o le ka finga héritier mabe est héritier répondant yo soki héritier biso to ebeli héritier ya kala mais Alexis yo zabo était il me yo onyo comme dia na prison pour héritier côté ne m'a pas bandi ko beta yo wana ozong s'appelle le côté mais héritier koli héritier ninga so ba bêtise wana te pour héritier azo na entreprise na azana batu belo o azo sauvegarder na ba bota na bango c'est quoi ça boya le psanga pam na mona bino so boleka na ba télévision bolo ba bongo merci d'avoir bien sur tous les bakuya ko la émission na biso kan d'être analyse avec votre humble serviteur dès kana lo baka autrement dit Adida Lumumba lo malatai s ngana lo barati na finga raté pour biso na chaîne to finga raté to lo barande bo solo donc o ezalaki bo solo singa final lo bato respecter ba mission na biso to tika ba bêtise wana ba mission ba respecter ba journaliste bo respecter ba musicien musicien a qu'au vivre sans journaliste. Journaliste n'a pas qu'au vivre sans musicien. Cela veut dire quoi? Et ça bouillie. Vous comprenez? Parce que musicien sera bimisinze monae et qu'on s'engage journaliste faut l'obéla. Journaliste peut pas avoir la visibilité et qu'on s'engage qu'il faut journaliste musicien faut aboua quand même banga to ya tanga comme musicien oyaye pour avoir la visibilité. C'est pas dire que yo le car la télévision au fingak. N'importe quoi. Merci Nayo Balobi Mama Pepe de Paris, gros bisous à toi. J'espère que merci. J'espère que Bolandi Ngai Ndengena Salimo analyse par rapport à la bêtise les capotes au kataka ba bêtise wana. Pour internet et comment kenandenga mabe comment kenandenga buzoba.
et comment qu'il y a ndenga buzoba pour mutu mzo alika na te alika wa bandi ko loba likambo o aye beta succès na ngote mais abandi ka ko loba n'importe quoi. Merci na yo balobi papa Freddy Melo donc ba gros coucou na bino place nyoso boali na France, pourquoi pas balobi Fabrice Kabunji au solate solo là, donc pourquoi pas Nina Lokemba je te salue, gros coucou na yo, grande sœur propre, grande sœur chérie, pourquoi pas famille na mobimba ba mbote na bino, pourquoi pas hein ndeka na loba kaka mon boss balobi Sarah Kabunzi la Cléopâtre balobi moi ça le kingolo na mwindu moi ça le kingolo na musielo bako kokona pourquoi pas oyanga penda dans o nzambe tanga bongisaki atie penda bike o azaka ka réservé ka pona Adida Lumumba hein Lorraine Kakonde banda lelo alongba déjà commis déjà que Lorraine Lumumba. Donc veut dire que moi ça pemba kota ngongité nanda ku dans yena za na prom tata kurekei soka lekika c'est que mon la lumière ezali. Merci la bino bo s'abonner, bo partager, bo liker que ça ngai bien toujours quand de kana ebsarabino ku fantoni ku mona passe. C'est plein na ba c'est plein na ko c'est plein na ba ba c'est plein na te. Ba commentaire la bino te ça la po biso peto ba c'est un peu moi travail et que ça la bien. Tika nzamba bomba bino to kutela bino prochain Adida Lumumba ya kaka soki actualité ezali so ezate bon na ngaité c'est que bon na milk de la presse boulangerie ya Maloba, donc je te salue bambote na place aux ali, donc merci ngana bino to kutani prochain numéro, bye. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.